C'est à lui, Fayoulou, le président a décidé de démentir. Parce que bah, Kombo Nae, bah, Missi Moukana, il faut même apporter plainte. À qui ne porter plainte, phare de ces caca. Bah, pour bah, Pengani, bah, récupérer, bah, Zamba, la biche, bah, localité, et c'est là, c'est victoire. Kombo, les alliés à Fayoulou. Signature, les alliés à Fayoulou. Mouta Komi, Fayoulou. Et ça, Moutouta, les gars, dans la télévision, bah, on se pour monnaie, oh non. Théâtre et à Kabila, là, Batouna. Et c'est là qui vraiment théâtre. Nata Mouké, oh. Kaka même Moutouana, Abanego Kiko, Makuna, Yena, Nitango, Forano, Makuna, mais à comme nous avons Tango Forona, na Kalachino, comme son Kalachino, aujourd'hui, on a Yengo Pesa, na Télé, on a Basoda, on s'est là. Enfin, c'est pas Yanga, il a eu tout le monde de démentir, c'est à Fayoulou plutôt de démentir. Yemo kwa Nyati, Makolona Djou, à Tambouli, na Bakara, Sansiré, et Koto Pina, récupérer Pina, territoire à Ituri, Pina, Savana, Est, Azongi, a du avion, Azongi. On est contraint à travailler ensemble. Tout le monde a mis non. Les Camerounais un accompagne déjà que à quoi ma politique na unité et foutiété. Comment check TV? Yasiba Mutombo. Comment check TV? Yasiba Mutombo. Sali na bande ko nyonso bozola na biso à travers le monde. Jerry Kobetox na bino yeyo 207 de la presse. Merci beaucoup ndenge bozo continuer kolanda ya bino chaîne oyo to ebisa bino à chaque fois bo s'abonner na Congo Check TV boko zoba information ya sir boko zoba analyse ya dégâts ya politique boko zoba sujet boko zoba SOS ya ba ndeko mususu ba ina posa ba pesa ngongo na bango na ba ndeko mususu ba yoka bango maye bazala posa ya koloba. Alors lelo Jerry Kobetox na parti Kobetox to yé conseil la bino sujet par rapport à analyse par rapport à actualité yo et quoi na Twitter et quoi na Facebook et quoi na réseaux sociaux likambu ya offre d'emploi au bazolo bazo c'est téléchargé na bande comme sous pe ya moi matumoli to éviter ceux qui lettre wane bimi wapi na mystique a fourmi kaka bien sûr bazo comme date na ngweza ya mais tu on a invité dans la zone awa tu solo la ngopena tueba la muka endombi e koti bato mususu vérité désir bato mususu opposition républicaine bato mususu intérêt du peuple tozoye baté fati toujours na mystique a fourmi azo continuer kaka alors les lopé ninge toza a to kolobela tout parce que Fati pas répondre par rapport à l'être wana. Alors tu reçois on a goûté business n'engé tozani na plateau awa tika na pesa bambote na base na IDPS Koko Pangasudi président Chibaba Benda président Doli Kamani et puis Bikou Lebrun à Pombenza Firenze Frankie Frank bino tout base à IDPS na Londres wana na moni mbala moko JPWelo Wumela et puis docteur John Maunzo. Alors, na pesio bambote belé, parti Kobetox ka ndenge zalaka parce que lelo émission c'est lengi. Nani azoloba bosolo. Nani azokosa to koyeba ngone émission. Oh, parti Kobetox to ke na transition muke pour to kotisa mwana mboka Gauthier business kasongo. Toleka. Voilà, merci beaucoup Pati Kobetox. Toza déjà na mwana mboka ya Gauthier business o tozo solo la lilo makambo ya mboka parce que makambo mboka nga linga to solo ngo bien. Niki Maserati oza wapi bino bato botiaka mwa monoko côté ya lamuka. Tala lettre yango babimisi bino na mpoisa. Boke tu premier oza wapi to bike osalaki mwa ce qui 24 heures na boloko oza wapi. Bolo be la lettre parce que bino mantu botiaka manga tisco bolo be la lettre onati. Vena biso ngwanda oza wapi. Bolo be la lettre oyo. Bonjour ya Gauthier business. Bonjour Nayo 207 de la presse. Ou sakana tout un azuli tout nae. Je sais pas quoi na ravin kakaye. Bonjour na bande ko nyoso to ba landa biso, j'espère que les losus ba OCP là pour ba moninga na on plateau donc ils a déjà ko yinda. Voilà, ils a ko yinda les losus ba OCP ya Gauthier na mystique a fourmi to vandika bo lettre et quoi ndeko Martin Fayoulou azo senga dialogue azo senga ndenge bande comme so ndeko na so Francis Kalombo abi akomi ko senga poste menga salinga bien nako na okamu sabatu menga pini salinga bien moni ce qui muta komi ko zonga la raison c'est-à-dire que moni que
Dernière mission na toto satobi toto bangabi il faut Fayulu à Téléma amika ko réfléchir et c'est ka outi batozala ki na bango makambo sali est-ce que réussir amika ko réfléchir autrement pas pour dire qu'il y a un gouvernement mais le opposant amika ko orienter makamne autrement quoi mais l'être wana bon c'est ngaka bien mais ba comme ça ba démentir ba bi lettre ko ba nini lingolo ba ke en o yazalaki nango parce que muto zana en o même pas comme la muto lettre ce qui muto zana en o même pas ça muto bonjour et lingo ba déjà que makambu ya en et quoi et comme ce que makambu ya politique parce que les politiciens ne sont pas des ennemis omoni tout le monde même avec le vieux papa Nabiso de res mémoire moni konga kufaki akendaki na matanga ya konga tina Guadeloupe bobuta kabwe moni chaque fois tu banoko te ba boloko to moni boloko oyo président Fachi akenda ko na jungu banoko te ba boloko mais bana mai msuba ko tiku tu ba boloko ba impère na Mukongo vous comprenez mais pour nous la biso que quand on a politique on n'est pas des ennemis on est des adversaires et là ko kabola biso zaka peut-être ba idée peut-être ba système de travail union surtout mais on est contraire à travailler ensemble ne tout le monde ba mindele non donc il ngolo ba déjà pour nanga les kamuna un accompagne déjà que akoko même politique na unité et foutiété autant mieux azonga politicien que azonga non politicien. Alors bande comme soupe ba oloba que lettre wana eza signé par yete ba j'espère que ba monyango eza na date ya mai lettre wana eza Martin Fayulu te. En fait, c'est pas ya ngai na yoto na ba neto le canal télévision to démentir, c'est à Fayulu plutôt de démentir. Vous comprenez? Et zangaïté parce que comme moi ezali à Fayulu, signature ezali à Fayulu, muta komi Fayulu. Et ça mututa le canal télévision ba na ko se pomone oh non, c'est à lui Fayulu le président Fayulu le président décidé de démentir parce que ba tie kombo na e ba misi mukana, s'il faut même porter plainte, a qui ne ko porter plainte. Pour porter plainte pas nani parce que les lettres comme yele na nazo ke na sens ya koloba nini eza biso tene tole ke na ba émission non to se pomone na koloba non c'est pas lui la lettre n'est pas authentique non Fayulu ne muta bibi comme on eza bimi comme Fayulu donc mutu faut démentir alba que signature eza ngate eza Fayulu mutu faut asili quand même s'il faut même porter plainte koloba ke obo sali on eza te boko selinga makambu na porter plainte soit contre l'inconnu c'est Fayulu c'est pas biso to ba se pomone bon non c'est pas authentique mais ce qui est vrai comme il dit mot jusque là comme il dit mot c'est que ça y est alors yoza pour que dialogue salama et puis na ndenge maloba mso alobi wana ki il faut yenda zala en tête ya makambo ko salama wana te ce qui est mal na lettre wana ezaki ya sengi ko pona compte na yi asengi ke au conseil de réforme des institutions wana yende a piloter ango bon ce ko bana mai na c'est que système ya chita coordonnateur à la muka na yebisio c'est-à-dire que beti bolo to benga na ya Nicodème vous comprenez non na rouler banini na yebisio fa la bimi Nicodème ce que za bongo c'est ka bimi Nicodème donc butu à côté le Jésus vous comprenez yango ba Francis Kalumba ba le makambo wana donc ils la pesa passe parce que vous êtes ensemble vous êtes noyau vous êtes une force vous êtes unis na force plateforme la muka s'il faut bosser il y a réforme bosser au nom de la muka et puis qu'on se prévaloir déjà te kolba non ngainde il faut na salama au monde ba erreur fa la za na ngani na beta na mo lisolo muke apo batu musu ba beta masobiso de mo lisolo Congo mo muke voilà makambu ya ba leader ba sangani banina la muka te to banana ngona ba isor et allié to banana même na union sacrée de l'opposition tango wana ba nomaka président na kamba union sacrée izalaka vient biso Ngunza Carlibon Tshisekedi tango wana vent poupe très fort et redoutable koleka Ngunza mais aucune fois tout le monde Tshisekedi dabi bon ngani na za Tshisekedi malgré que nanya za président ya union sacrée azoloba non tout passé par Ngunza Carlibon mutazo mené ba négociation mutazo mené ba action tout c'était Ngunza Carlibon ba kibasa ba Tshisekedi na simana ba comme na isor et allié ba TV kibasa ba Tshisekedi tout na sima donc kibasa mutazo bima na TV ye mutalobaka mais pourquoi na tango na bango oyo botie présidium il y a 3 mois ezali nani Moïse mais c'est toujours Fayulu qui azo bimaka na tête au monde ngana ko kamona ngate na mombasana na senga ke ngainde na piloter ni wana po yebo ngai eleki bien que muninga mutu siko azo kamba
3 mois mais dans 3 mois c'est toujours Fayoul, qui prend des décisions, c'est toujours Fayoul qui qui fait tout pratiquement, qui prend des décisions. Bon, c'est ça. Alors moi dans mon côté business ba te belé ba commis na réseaux sociaux ba komelinga pe ba bigéri mo boza mo pandi sango tango ça l'émission loba. Siko ndeko Fayoul azo senga dialogue azo senga pe soki tomoni pe na réseaux sociaux ba komi azo senga na poste soki makambo ya ministère ya finance ba vérifier ka ba mbongo ya zala wana siko lelo bana bato abimisa na balabala ya vérité désir ne bana tiango moni bato na nda bisa bino ke bino mutu wana ba ke pesa biso minduki siko lelo ba pesa bino minduki po bosuka nango wapi soki ba pesa ki bino bongo botika nango isolé ye azo senga na négociation ba venguanda bozolo bateti sikoyo boketu premier zolo baté pona likamba lettre oyoyo Niki Maserati siko bana bato wana ya gote business ba kozala wapi bana bato babimi na balabala ndeko Francis Kalomba lobi na moi bana bato na balabala na butu yo ba lettre na si soki dernière émission je pense yo pe comme to yamba na chaîne ngezole kana chaîne ngai o bato balandi na lobaki boy ngana vandi na réfléchir na timbele ke kopo bana même ba comprendre que bo reseki mais to créer ka chimvundu ba vandi sa biso na sorte de moi dialogue to créer système ya 1+4 pour biso peut se retrouver na loba ki ngwa l'avance c'est que na lokwa mutu monde ba j'ai précédé l'histoire dialogue ya nini na miso mama dialogue ngaku to ko fati boya ngona o ba non je refuse avec la dernière énergie kondimango te yango na bazongi si réponse maman pour nous bozui système ya coup sur coup azongi si réponse na interview moko abiso ki ndeko Fayoul aza na besoin ya projet moko boye na makambo etali ya mboka akenda ngona parlement naturellement ninge seulement na ba opposition surtout ya mukili non aza président ninge ateki na président de la république bozotinde sous na parlement papa na lobby dialogue ani to kosala na minito parce que effort bozokiti Saïd non ben effort nyo surtout to sala na Congo to ni moment na mbala mta sala auti na Djunguti vous comprenez bisika au phare de ça banaye ko komate or kuna on perdait des millions des milliards de dollars parce que ba groupe armé ba no comment to moni be fort asa civil civil mais ke kuna signanyati makolo naye lokola chef de l'état pour nous rassurer bino ke na Djungu kuna makambo ivandi et puis phare de ça sala boulone musa les okende parce qu'on distraire biso na makambo total nanu alobaki la peine à l'est mais il est en train de le réaliser si ko to sala dialogue na likambunini donc ndeko Fayoul botindie na parlement comme député nga ko tu parlementaire pour y aller déjà gaza parlementaire t'as soki président élu tout ça nga atire la kaka na opposition facha le bien bien nazana besoin d'opposition moko ya makasi ko la contrepoids na pouvoir na ngai ozo comprendre faut pas ningisa kaye dialogue dialogue bon jusque là c'est gazo sentir une opposition papa on a fait combien de dialogues dans ce pays on a été en Afrique du Sud on a été na emona Gabaon na Mboko soki Gambie soki nini on a été tout le monde ba Gabaon on a été na Congo Brazza on a été en Angola ba nini tout ça ba San City et même la bisonine to sala ko ba dialogue ti 1+4 et konfi na ngopeka ka bongo pe sa solution nini voilà tozo sala analyse moi na mboka côté business na epte soko baksa maloba na onga na oloba lelo bino bandeko ba mama ya Londres parce que na Londres na bi bandeko pe ya malamu bazali mais boluka ki bo salir Londres bokota ki na répertoire ya bino bo finança ki mbongo bo pesa ki mbongo pa ya ndeko na biso moko ya lamuka ba $20 so ba $30 po ba somba ba machete bo soki wapi siko lelo soulèvement populaire batiela ngo date lelo siko leader na bino yewana elobi ya goti business ata awangani lettre wana eza ya yete to alzolo ba ke lettre neza aloba ngo na media a porter plainte parce que lettre nezo circuler bande romo mi balé na mona ki pe baza na 4 contradictions ba porter parole na romo mi balé moko alobi eza solo moko eza ya lokuta non c'est-à-dire que sokoza moto oza sérieux moni tozo senga na ba congolais to linga Congo to linga pe ba ko to linga na biso c'est-à-dire que ceux qui monde ko za na erreur tu dis que ndeko tu es dans l'erreur ceux qui ndeko sali bien on le dit félicitations mais ceux qui toza ko soutenir moto to comme le ba fanatique toza ba supporter moni biso ba supporter la vita ibengi ngana muta vita ibenga osala bien te to ganga ibenge te boyete il faut changer système de jeu wana malam mais fanatique nyonso ya mabena malam abeta kama boko et comme très dangereux pour mboka na biso vous comprenez il faut comprendre que modèle ndeko banaye ko kende lelele
système déjà betaki toyebaki ke komeme na libulu. Alors la bande de ba meka ko s'attaquer na mwana mboka Fasi Kalombo oyo lelo ko côté la Félix Tshisekedi aza président bande ko finga papa na ye boye na boye. Est-ce que les amalo ba moi malamba ndeko bazo attaquer Fasi Kalombo? Non. Attaquer Martin. Non, Francis Kalombo, moi sauf Francis Kalombo lobby et lingo lobake c'est Moïse qui a parlé. Il est porté par Moïse. Et lingo c'est seulement cri d'alarme un regret na bango basali. Ba comprendre que mututo tambula na nzokande tous ensemble été. Vous avez compris que système Nicodème a bétarani nuitamment. Bachita Sima qui mounane fatia zo senganaï. Et puis l'être on a daté il y a le 10 mai. Pour n'y bimi lelo. Donc c'est là venu bombaka ti muteme suki bobimi. Bombaka donc ba bombe ti muteme suki ba sandier. Vous avez compris? Abani marambo lelo te. Tant qu'on a négocié en opposition. Mais qu'on a négocié ba pesa poste national. C'est-à-dire que là, nous avons il faut vous la réinformer. Il faut que vous en opposition, mais qui négocie snell. Il paraîtra qu'il y a un balou qui n'a pas bêta. Viendrait que Mouta Mundu qui a sima contre les Italiens, qui pour un assainissement, il y a Villa Kinshasa. Kassiangot, na Fonak. Elle n'a pas récupéré. En opposition, mais à zone négocier, à récupérer ce n'est pas comme c'est PDG snell. C'est que les hommes ont le lot à Salaka donc ils ont système de génaïe. C'est que l'ingo baka qui a kokané piakate. A lingi mbongo trop. Voilà, nengo lobi ya kokané piakate ndeko moka komi na Facebook abi IDPS a fait 38 ans, 37 ans, il y a lita combat Andimanzala. Martin Fayulu même pas 2 ans 6 mois pas mbaraka au Lelinzala. Tala na lobi IDPS 35 ans kanga mutema mais vient de le baka IDPS 20 ans. Alors tu as tout un espoir. Donc alors bah non zala na foi. Moni muta zo balika mona foi ate ou melinenge abaku kalo baka na Bible bi alika mona te ou mendeni koko kisamakaka. Na temps fixé par le Seigneur. On comprend ba partie belé na biso ba ko campier. Tala kaka système ba bazai na impéra. Mobutu akei ba comme na musée. Kabila le père. Le musée le père, Kabila le père accueille, bah comme le fils. Bah opposition té. Vous comprenez? Pour opposition, koyi bezate mbongo, bezate kune zakaka, bozaka kuloba, bozaka kuloba. Si vous avez pas ça intérêt peuple to intérêt mabumuna ba. Kasiango ezomona nati. C'est Kabila ndeko Kabila pas ça na raison que opposition malongue zate. Opposition malongue zate. Y a pas Tshisekedi inde il de pes inde incarné. Yango moni même na base bata ya IDPS balbani. Babi to comprendre que opposition of makasi ate. Yango biso même mundela lobby ayi mais Kabila nani Tshisekedi azana parti ndenge ninyo. Bango mo bazo telemela. C'est que IDPS balobi faute d'une opposition forte et sérieuse, biso mo to komi tous les deux. To komi pouvoir, to komi opposition. Ce qui fait que Salima biso mo to bimina balabala to telemeli. Ministre Fadji pas Salima Zwimbongo à l'état, o atoni banda ko bali ba momi. Biso mo to bimina balabala. Vous comprenez? Faute d'une opposition. Vous comprenez? Elingo la kisake bazo bane ko kosa biso ba o travailler pour na mboka te, ba o travailler pour na intérêt na bango. Pour bango ba se retrouver na katia pouvoir. Alors bandeko bozola na biso na ebite ya gote business to komo ke na suka pesa balba na mboka o lelo ti lelo bazo mi benga ka ba combattant ki combattant bazo bundisa Félix Tshisekedi mwana vie na bango na ba misupe baza ba mal intentionné misu baza awawa bazo bundisa yi tozo comprendre te Kabila bomi mboko na biso ke na tali prison ya makala na TV na ki somo yango moni bato babimaka ba moribon kuna ba komaka lokwa ba homo sapien moko boye mais tala lelo yo prison ya makala ndenge bazo bongisa ngo bazo réhabiliter ngo ba pavillon par pavillon et puis bazo sala ba centre vraiment et comme sikoyo centre de rééducation parce que kuna comme qui on dirait boloko mo bo batindo kuna kende ko kufa ba bosa na famille. En tout cas bandeko to sololana no to sololana peut-être il y a des erreurs, peut-être il y a des malentendus, peut-être un problème de communication. On veut bien, aux la combattants, au combattre. Tu sais que du ningo lingi. Mais tu as combattre le baka peu vérité. Vous comprenez? Tu as la vérité en face. Pour pas si nabiso ya Congo et zalaki na est. Si ka ba groupe armé, ba Zwaki Mboka, ba Kangi Mboka, ou zalaki na boko zalaki général soldat. Neti Félix Aouti na Djungu, akoma kunate.
mais Félix Agnati makolo na civil. Et puis force armée na biso lelo ba osala musala do ba récupérer mboka na ba zamba wana tout ba récupérer, c'est-à-dire que lelo mboka neti kilomoto là ba noke kuna sus et comment on ba groupe armé oui ba mboka msuna oki onka na tanga fachi sikoyo le roi l'état récupérer mboka wana et lingi koloba nini mbongo sikoyo ba nokota lisusu na kesi ya l'état et lengo ba mboka ekozala développer tala lelo ba ndeko na biso ba tata na ba mama na biso ba sali combien de temps ba na zamba lelo ba biso bango bozonga na mboka na bino et puis ba encourager bango bozongela ba bilanga na bino na ba élevage na bino est-ce que makambu ya bongo parce que zalaki na S na Kinshasa to na likamuta muto osala makambu bongo faut-il que to continuer ko finga ye et puis 6 mois ya pamba il a fini cette guerre au 18 ans et s'il a été et puis ce qu'on a mis tout la question avec le même commandant des opérations va changer parce que comment qui ont été au monté à Zosala Moussala parce que baba telier ba tu peux pas surveiller kai avec le même commandant des opérations et puis na alobaki ye moko batuna ki est-ce que ko changer ba généralité on doit continuer parce que tous en armée mo fort to ko tia bato ba yebi nanu Moussala te mais to ko recycler bango voilà avec le même commandant des opérations général Ami Sitango fort Yé wana kam da zala 18 ans mais lelo o yem da sala makambo wana a pupuli ba groupe armé wana a reçu na ndenge ni Ougandais ba kimi avec les mêmes militaires phares de ces attaques que les Américains les Russes sont venus en appui non phare de ces kaka ba pupuli ba bengani ba récupérer ba zamba na biso ba localité na et c'est le système ni o bike ngai sali nga plaisir toi na komité na ba question et le ba ke et le ko ezala ki voulu par ezaki non politisé te bato wana benga ngo ezaki théâtre ya Kabila na bato na ezaki vraiment théâtre na tamuke oyo kaka même mutu wana abane ko koma kuna te yena ni tango fort wana koma kuna te mais akomi kuna to mon tango fort na kalashino comme so kalashino ko babenga ozo mona ye moko penza na terrain do mona ba soda ba osepela na tamuke ba botoli na bisio ba massacrer ba donc kuna pena ratissage bande bona biso lelo ba kozongela ko sala bilanga siko mutu abong bozolo belango te point alors kaka nenga lobaiki na est et puis to moni pe les 30 jours qui ko fêter kuna voilà un président politique ya ba o vandika na fauteuil on a 15 membres ya BNT ozolo baloba te yo moko tambola ba kaka ko voyager mais ba voyage yango nezo botambumati to bi apema ba voyage yango kina na ba SR nyoso na S mais azo kine ko vérifier ne tiko oti na jungu a s'assurer boy bisanga lisolo te que to récupérer te ye moko anyati makolo na jungu atambuli na bakara s'assurer pina e koto pina récupérer pina ko territoire Ituri pina ça va na Est azongi du avion azongi te pona mama ba voyage ya gotinga na azongi c'est bonne réponse. C'est le meilleur président élu d'Afrique. C'est normal, ça chouchou. Et là, babi, na Ouganda, na Zambia, akuti ba tchele ba pano ya fachi. Tala niveau. Ya gote business to komo ke na suka, endombi kwei, président décidé Martin Fayulu, na la muka na bango to ebite so ba kosuka nini, vérité irnézation vérité irnété comme dialogue. Moi si mo boy Sylvie parce que faut attendre comme page na Sylvie wana obande ko douter koloba loba papa pamba lobi na mono komi moi je suis d'accord toke na dialogue yango moni bande ko bakamo yo comment loba lelo boy Céline la patriote continue toujours kotaker bango di parce que yo loba vérité nazo ka information belé pa na yo sikoyo boko pesa Moïse Katumbi raison to boko pesa nani raison lettre na cedi ya gotier parce que Moïse Katumbi azo sala ba G azani contact tu sais que ya comment il a dit que je suis dans l'opposition mais pour des raisons de cohérence cohésion nationale tokine de l'avant to luka pena kimia to luka unité musale tambola malam aloba kiango mais yo suko Nicodème cc okomi Nicodème ndezobo na yebisi okomi okoti kuna pe ozo senga ke botianga ine na piloter borwana te opposition beaucoup ne peut sa boule na parlement quel devoir ya kusakana te na parlement pour sa minorité to zelaka siko ba démentir nga na zelaka ka aleka a démentir pour ça comme ta chocho azalaka muta chocho c'est dans les coup sur coup Fayulu aza muta coup sur coup moni borone bimai depuis ce qui avant-hier si les réaction ezate azomuna taba no démentir en ndenge et puis là ba mikala na yelo kwa ba Niki Maserati ba viengwanda o ba soutenir o sala alliance na mutu mo ba ko kaneni nzalate ba azo comprendre taba na ko démentir ngo ndenge nini et puis azo ndimate ke borone ko bima mais comment tant ozo sala makamoko ozo betcha mutu na mutu di to sasa ekaka
Voilà. Siko mabe eza nini po akozala diminuer. Siko batebele pe babaye force mbala moko ekiti. Ngana biso ki nano ba no na ba émission sur 3 4 yango bemba mutamaele. Tout le monde est na game na kena ko sala mariage. Bemba était informé déjà. Abia joto ana yo. Bemba bendani na elembisi na bemba. Kasi fala les 30 azalati. Les 30 ngo wana na 11h ndi yake gemena. Qui pour anniversaire à papa na et puis mariage. Te mariage à papa malgré ça. Bon atika ki batu te ba accompagner fa le point. Fala ya ngone to zotuna. Fidèle babala. Ya ngone to zotuna. F bazai ba kutu donc atika ba comment lokola. Bon, on dirait yende penado yende secrétaire pena ya fa il fallait attends F bazai bazalati. Voilà, ndeko côté business mo ba mbote parce que maloba suka dia to stopper si to kabwana. Les lieux ça ikato éclaircir bana mboka o baza ba mal intentionné ba zo douter na fatigue. Mutu na 6 mois. Tala ndenge nzamba confondre bino le biata ndeko na mo ba prière a fatigue comme ça là. Lettre bimi to vandika bo porte fongami lettre koti. To vandika bo léopard qualifié. To vandika bo Djungu kuna attaque. C'est que nga lelo penza bo excuser nga na obwaka batute po elianga mongonga nengi pituna senga ba compatriotes na ngai. On peut bien koboya fachi. Toko ko ba biso to ana biso na ngambia opposition toko soutenir yete. Mais ko finga mukonzi ya mboka nde eza mabe. Vous comprenez pourtant ozo finga tu t'attires une malédiction. C'est biblique. Vous comprenez. Et puis ko finga te pour na ko finga, il faut annoncer ou ozo dénoncer quelque chose. Il y a des gens balekana net ba niki na serati nanu na yoka ete aza ko annoncer quelque chose il ne passe que ka pona ko finga mais siko awa lettre bimi muto abenga martyr Sainte Thérèse aibi Congo te aibi Congo te aza muto ngambo aibi ne Congo te ozoba akoti na kopo yopo azoma visibilité on comprend yango siko fo akota na ngambo aza londonien ya ba mouvancier Eza maatro, vous comprenez. Mais non, c'est nga na biso ba congolais vraiment tolinga Congo. Bitumba na biso to sala ba mission pour na Congo. Tozo bunda po Congo ezala na ezonga ba respecter biso na libanda. Tozo bunda po Congo ezongela vraiment ezonga pena na likolo na ndenge ba neshike international. Ba respecter Congo pe ba respecter biso ba congolais sika tozali. Surtout Facebook on no comprendre il n'y a que les congolais ne ba sala mama buzo na Facebook. Soki na réseaux sociaux. Donc vraiment tolinga Congo et puis tolinga na biso sika tozali. Net sort na mona Londres. Azala ki na camarade na bien. Sikoyo ba kabwana ba sola soute. Awa lettre bimi. Ba osuka api. Souka. Alors, bandeko, yo moto za na kanda ya baluba uyina Félix Tshisekedi po aza muluba zwa pouvoir ndengo luba ki baluba ba ozo bokondite. Mwana nzambe kitela yo di. Président Félix tozaneka moko wana mwana mboka. Et puis civil azwa poste oyo ya ki président so kala après papa na biso kasavubu. Te ko zo sou Félix Tshisekedi tozana o lelo bazo benge le meilleur président élu d'Afrique. Topesa e makasi botika kolanda bandoki o bakomaka na ba réseaux sociaux basala ba page Facebook ebele azui leti bakosa ki o jour wana marche o ya Lubumbashi mutu akufi OK kaka mutu ngomba balobaki akufi yesu asala interview yango Céline la patriote atuni mutu ngwa sekui ye moso asala interview botika kopesa basangwa mabe bande comme sous bazaki na likanisi babimisaka mobulu e comme makamba transition e comme makamba dialogue ah nzamba confondre bino tala ndenge ba lettre bimi papa Sibu Mutombo alors émission ko tuna pesa en combo congolais Téléma émission na bino donc désormais bo ando kolanda nazana invité nazanga moko tozo pesa la indusa di parce que faut to soutenir mokonzi oyo moi na vient na biso o bayaka ye ayako ya te boyebi ne angiringiri grandi moi mouké na Belgique moi mouké na limité abima pe na ba marche mususu tant botu na ba politicien ke ba na bino bobimisaka bango Félix Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi abimisa pour moi na ye makila na ye tanga pona mboko yo botika bato ba oloba ba kibobaro ba oloba wana bato na solo ka il faut bazonga bato ya Gauthier business merci beaucoup ndengo ndimaki invitation na ngai mbala sima na kobengo sopoto solo lango pena makasi tokomi na suka bana mboka na sepe na likanisi ya émission ha Congo Téléma po omoni biso nde photo télémisa Congo et puis bandeko baza informer te biso photo informer bango
bandeko bana makanisi ya mabe biso faut tosunga bango ba redevenir bato ozoko ba tokoma lokola ba français ngana bi tokoma lokola ba français nde balingaka France ozoma so français ozolobela France okoka na esengo ata bapula na bango muzumuna zokumisa ni kaka client babe journaliste ko tazoloba ke biso tozobeta bien ke bato Espagne mais bazopola ozo comprendre donc bazokumisa France tina suka même soki tozopola tokumisa ka Congo donc ngana yo ata topola tonukumisa nzoka Congo. Voilà, le roi va passer exemple là-bas, les Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions, mais chaque match ici c'est Paris. Baza na fier ya club na bango. Toi quand na Congo ngala lo bango, o moni drapeau o so ba teki mboko ngana za sous na place au kindete. Na kana mboko na télé ngani. Donc Congo Téléma bande ko botika makambo mususu bozo sala wana. Asa na 6 mois de pouvoir. Moi makambo ebeleza ya kobonga na yebisi bino bandeko oboza na poto bolanda pe moi muke boboka parce que RTNC combien lengi botala makambo ba wala sabino na RTNC lelo za RTNC fayu la sali bo ba laxi likam na RTNC atanga kabila mangamba tiseke de leka na RTNC ata bo futi ba million elekate système à 12 na kosi parti ko betox siko lelo quand même makamuto ça les faut bo applaudir bo tia maboko. Président Moïse Katumbi Oumela dit opposition républicaine asali mabeto le bélier asali malamu to le bélier Congo ezaka ya biso Congo Téléma merci beaucoup na base nanga IDPS président Chibaba Benda bambote na yo bo pesa nga ba information bo ebisa pa ngwanda po c'est la patriote atuni pa ngwanda position za ndenge ni no lobate to sana besoin émission pa ngwanda olobini pona lettre wana bino bo mesana munokot Niki Maserati Brazzavilloise, otika politique à Brazzaville ou au RDC. Bon, le bâté pour la lettre, bon c'est terre. Tokuta n'embalasima pour tokolobaka vérité na vérité. Parti Kobetox na sima caméra, boss ici Bumuto, merci beaucoup. Et puis merci na ba bonne surtout ya Congo check. Analyse oyo ya Congo Téléma bokolanda ngo kaka awa. Bye, on se retrouve une émission koya. Ciao. Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo